qu'est-ce qui s'est passé? On a des spaghettis belés dans Nzoto, des sacs ici, des spaghettis. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Après un voyage, il y a un peu de kamba. On sommes la bande pour les chaussettes, on a porté la magasin chinois, on a commandé les chaussettes, on a fait un ndambo. Ndambo est tika il a envie de qualité les chaussettes on a malamo, bon baki sambongo. Nazo compter na baki sambongo, ndeko ya chinois mususu, auti na simana nzunga spaghetti, ba congolais bazo baba nyama. Na dit oh, azo finga ngai obe mutu moko wana. Na kipete, ok ton azo kipete na otanga mbongo azinzunga spaghetti ta. Alati singango na nzoto na boyesi na ziki na passeport tala passeport carte na ngaya ya église tout est comme na soupe alobi ya ebani na ba généraux c'est pour que les fois ça l'année ba congolais bongo donc mboko est comme ya ba chinois Congo comme Shanghai ngai congolais ngai on azo défendre mboka na ngana mboko ya ngamoko na quartier o ngamoko na matongi chinois bo kenga spaghetti soki ba menacer bango bato boyebi na Congo te bo lobake congolais za violent. Mais mutu mota pandi bilo na bango ba magasin na bango ango avant na no yinda toza na la police ba ko refoulé na poko alelo lobaka ngai na congolais c'est ça. Merci.